Merci Nabandeko Nyonso Oyobozali branché et connecté sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Et ça toujours Yabino DSV Diana sous le photo de vous pertale moto toujours na akati Yabato. Sans plus tarder vraiment Bamangrokoto Pire petit avienaye Odon Pambo, le grand dépositaire célèbre, Mère Nicole Mpambo, le président Véron Malumba Nadalas, Mère Pélagie, Joe Shungo, Jean-Maître, la princesse Pauline Djema Shungo, double tête, coup de tête, JDD, Zandam, HM, au carré, Iguette, acoustique, mon konzeba mama. Ah ouais, le président Don Nalil, Zoyo toujours Bamangrokoto, Jean-Luc Mokoko, Zoa Bamangrokoto, Annie Dembo de Bruxelles, Bamangrokoto toujours. Oh, binomo boyebi, et ça la biso toujours, donc moi bien. Ba salam pe ba mangrokoto ya tro na Rigo Ziana na Berlin zoyo toujours ba mangrokoto Rigo Ziana na Berlin ba mangrokoto toujours mais tozo zela nano tolete mais tozo zela Rigo Ziana na Berlin zoyo toujours ba mangrokoto mère toujours mopanzi mais toka milangi elela ya solo bandeko. Toujours moi bien dit. Papa Clem na plaisir. Ovali singa libala oya Sodom na Gomorre. Papa Clem na mesana kolana nzoka elombe. Didi full business. Europe W Radio Télévision Lisolo Rigo Ziana Europe W Radio Télé Lisolo.com. Merci Nabandeko Nyonso Oyobozali branché sur la 3W Radio Télévision Lisolo Namasolo Nabiso vraiment ya Kurudimba Namasolo ya CNZT Lelo Esengeli to Pasolampoke ya solo bandeko ezali toujours ya bino DSV Obomesana Kolanda tango nyonso tu na Radio Lisolo lelo na memeli bino masolo ya bololo. Nakate masolo ya bololo na memeli bino vraiment na pesi ba momitu obo sepelaka na DSV toujours na ndenge animaka émission na ye masolo ya CNZT na ya Kurudimba na pesi bino tu ba salamu toujours ba pire petit momi ya bien bozo ya bino ah makambo eza mwa misiki me Rigo Ziana na Berlin me milangi nano lelite me kalate il faut bolelisango olinga te kolelisango po Rigo Ziana na kata Berlin donc des fois te mutasimba vraiment ba masolo oya chetembe acha musapi na moto ndenge kaka ezalaka na ba grand prêtre de Linkunzinga toujours obazalaka toujours na mopengwe obayebaka idéologie ya bankukuta bozo ya bino toujours que les grands pétroliers mobomi kolozala lisu moko satonge mobomi ezande yo les grands pétroliers bana Felandi ya bino toujours ba coup de tête KO ejide des Zandam moto toujours na ochetembe omoni aobi mu pepe matalio ejide des Zandam zoyo toujours colonisé bango tina suka mpamba te ezali mibeko esengeli ko tosa yango na banzi bandeko lelo na yeli bino thème oyo ezali suite ya thème ya lobby mais lelo to na thème mosusu oyo to compléter pamba te ezali ko sime rage ezali ko mener campagne moko ya mabe na kati na communauté na biso thème na biso ya mokolo mwa lelo ba sœur pe batomboki na kati na église ba sœur batomboki. Alors bandeko ezalaki na kati na église soki ba memi sœur na frère moko na kati na église sœur wana abala to abala te problème il fait quoi na kati na église pona nini ba memaki sœur wana na frère kingani na église wana sœur abala te ba memi na église na frère moko boye leur église ebimaka memi ake kotike pai batu na église babetisami mabako ah ndeni na memaki sœur wana tomoni déjà au deuxième fois amemi ye ah ba sœur pe koti moi ki mbai
soki pe mutu na kati na église amemi mwasi oya libala mobali na yeki église te ye na kati ya camion tali ser na bana mibale malili ezali azwi pe ser wana amemi ye lisusu bandeko problème ekwei. Alors bandimi nyonso tu na kati na église bakomi kobanga balobi surtout biso bato tobala te soki bamemi biso eza problème. Alors obala bamemi yo eza problème tosala ndenge nini ya solo bandeko tala esika oyo tozali kokota na teme na biso ya mokolo mwa lelo. Mwasi ya pasteur soki omemi ye ezalaka nango na problème te parce que ye azali win. Ya solo bandeko lelo bokoyeba ke pasteur to mwasi ya pasteur bazali ba win de l'Éternel pamba te soki omemi mundimi na kati na église ekoma kaka problème. Mundimi ya mobali amemi ya mwasi aza célibataire amemi ya mwasi azana mobali ekoma kaka problème. Mais soki amemi mama pasteur problème que zala te na kati na église pamba te mama pasteur akweyaka te azali nini ouais. Oh bandeko eloko oteme na biso ya mokolo mwa lelo sika oyo tozali kopasola mpoke bandeko bolanda biso na bokebi na teme na biso oyo tozali kopasola. Teme na biso tozali kopasola ezali teme moko oyo bandimi badeklare soki omemi mundimi na kati na église na banzi église mobimba esali nini ebetsami libaku pona nini frère amemi ndeko ya mwasi na kati na église pona nini frère amemi mama songolo na kati na église ndeko nanga kanga micro merci. Alors bandeko eloko ezali awa tozali kopasola mpoke mama pasteur azali win bandeko histoire on aza kobetela bino ezali histoire vrai batu o baebi histoire yo oyoyo na kati na mboka Allemagne oyo balandango bayebi yango bako témoigner histoire on azali kobeta ezali histoire vrai. Alors bandeko lokola ekomi na kati na église soko memi ser na kati na église bandeko eza problème abala te ata aza na mobali frère soko memi sango epanza na kati na église obimaka na ye soki pe abala te omemi ye sango epanza na kati na église ke non abimaka na oyo wana. Mais soki omemi mama pasteur azali ne wed yo mondimi ya mobali zwano motuka ko mama pasteur kende kotika ye na ndako na ye problème ezate zwa mama pasteur kende kotika ye na wenze problème ezali te zwa mama pasteur kende bokende kozwa na ye bakiti ya ndako problème ezali te zwa mama pasteur bokende na mastriche bokende kosomba biloko na mastriche problème ezali te parce que azali loin de l'Éternel akoyaka jamais. Mais lelo bandeko bolanda na kati na bokebi esika oyo baser na kati na église basambwe na mama na kati na église basambwe pamba te na likambo oyo ya songi na likambo oyo ya komema bato. Na banzi ndeko moko bandeko ebele babenginga na Finlande oyo nakotanga kombo te na banzi baza kolanda nga bandeko ebele babengai lelo na kati bandeko wana ya Finlande. Balobi na ngai papa Diana émission salaki en tout cas na félicité yo. To félicité yo pamba te to landaki yango na kati na bokebi. Awa na Finlande makambo wana ezali ebele mboka yango moke me ba problème ezali awa na mboka oyo. Soki kaka moto amemi mwasi ya motu atana nzela babimaka na ye bato misusu pakoli bango mwa mafuta mais eloko wana yango te. Alors toujours comprendre te motema ya congolais ezali nini nzambe asala biso ba congolais il fallait asala biso ata bangubu soit asala biso bangombe comme ça bekolo misusu banda kolia biso pona comprendre ka ekolo yo kozala congolais na komo mona ngotamso eza libabe to malchance na vie pamba te
kozala congolais eza ekomo koma libabe oyo tozali kolobake ezali ke kozala congolais na banzi te nzambe na banzi soka bandeli kosala mokili atuna ngai soki kozala congolais na kondima te parce que nanu namona peuple moko ya boyete lokola biso ba congolais tozala makambo moko ya buzoba mais na bandeko na biso ya basi tozo lobela bango mabe mais boyoka lisolo ya lelo bandeko papa na biso mayamba kuna tokoyoka nini papa na biso mayamba na banzi papa na biso mayamba vraiment kuna abongisela biso mwa nzembu esika oyo na komeka kofiakula mwa fembu oyo eleki na kati na mboka ya Allemagne mais na kotanga vili te bato nyonso tu oyo bayebi mpamba te bino bomonaka baser na kati na église bazali toujours bato oyoyo bazali ya likolo moko me bandeko yambo na pasola mpoke na ngai na masolo na biso ya mpoko mwa lelo vraiment nazali na concert na ngai oyo nazali kosala na émission en duplex mama na biso igete mokonzi ya bamama napesa ye nanu mwa maloba apesa ba auditeur pe ba auditrice nyonso losako na nsima lera koya kobwakelanga maloba nayeba kotobola lelo nazali kolobake kopasola te me lelo na kotobola nazo tobola sujet oyo bokotia maboko na moto ai ezui pamba te ekwei ya kafumba oyo bino bomonaka ke mama pasteur azali wen to pasteur azali wen lelo bokoyoka pamba te bamema moto na église eye mabe me mama pasteur bamema ye mosali na nzambe te omoni biso bakongolais tozali lokola bazoba na komprenaka te soki oza na mobali na yo na kati na ndako aye retard ayebi ke ete mama pasteur moto abengaki tala kaka papa pasteur alobaki nakende kotika ye okotomboka telere kobenga kaka mama pasteur obimaki na te papa nakendaki asala banzela tala boye na boye ozomona lokola mama pasteur mosantu ya solo bandeko napesa nanu mama nanga igete mwa maloba na nsima na ye bakotobola lidusu osala maloba mama na biso igete eboto Yasolo papa na biso Diana Sulufutu de vous pertale merci beaucoup na dengo sili kopesanga maloba bambote be na ba auditeur ba auditrice nyonso bozali branché si la 3 fois W radio lisolo pona kolanda masolo kitoko oyo ko sunga biso vraiment na bandako na biso pe ko conseiller biso mbala sima makambo esila kozonga te papa na uti kolanda vraiment likambo lobi na mboka na Finlande bandeko bandi bolimbisi eza mboka moko lokwa demo akweya ata bino moko bandeko botala tozana bamboka ebele ba Hollande ba Paris ba Belgique et pas ikutu ba noir batonda be basakolaka yango lokola mboka na Finlande te mboka Finlande sengeli baluka basai na nzai bakota kuna ba délivrer mboka wana songi na Finlande ekobo na Finlande kozwa mibala bato bazanga bolingo na motema papa so DSP ata bayebi ke mobali wana ya mamentel bazuye ata bayebi ke mwasi wana ya mamentel bazuye bango kuna bondeko ezali te bobele kobomana mboko yo na kombo ya Finlande diable aza kuna yango moni basa Finlande baza mokeo baza bien mais bango musu batika bana démocrate na bango eza mboka moko diable avanda na kati kuna Finlande. Comment c'est possible bandeko na ngai si c'est réellement que vous se respectaka ndenge ni basakola kaka mboka na bino epi batu bafandaka kuna babaka bolobaka makambo ya solo pesa liko kosalama soki bosambelaka ya solo na mboka Finlande makambo bosalaka esengeli botika ngo papa na biso bakomissionnaire ya mabala kaka na Finlande basi ya mabala bakomissionnaire ya mabala kokamata bafoto ya bana mibala batu bakomata foto mobali no batambusi yango Finlande mobimba baza koluka mwasi na kokozwa mobali na yo bamboka wana tondi na bakisi bamboka wana mibale escro batonda bamboka babula wayo batonda na kata mboka Finlande eza makambo soto zali koloba bana Finlande je suis désolé ya koyoka ka mboka na bino za ko répéter nga moko pe na kata Finlande kuna nazika kuna cela veut dire mboko yo Finlande ekopambwa mate soki ekobo ekosila te kozwaka mibali ya bato basi ya bato baza kolakelaka mboka na bino mabe balobi ete
La malédiction avec cause a toujours des effets.